Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'était quoi Ades Arena? Koza ngayon Ades Arena. Kambo Ades Arena. Ngai bafundanga makambo salama na aéroport. Ya honorable Nabiso, j'espère que tu as honorable wana boyibi. Honorable Zakari va bas acte wa no sala kaza autorité ya mboka. Donc on peut que ça le moi mabe. Non, aza autorité mboka, surtout ça na autorité mboka ya bajaro wana seki mboka baby. Po autorité mboka. Obinini. Ce qui tozana ba autorité ya mboka, bajaro wana. Pourquoi honorable Zakari c'est que mboka ils en venir. Pour rectifier mambolobite. On a encore rectifié tes po, na mona ka finga patron nga. OK. Amona ka finga patron nga. Fais que façon nga chi. Fais nga melaka diamba, c'est honorable quelle sorte de d'honorable. Surtout organiser qui martyr awa, mais makambo fadam ebima, fadam, zoka viona zaka na kati. Faire le bobo ya contredire. Faire le bobo ya contredire. Honorable Zagina Sima makambo wana. Oui, aux assemblées on vu le ketchou. C'est toi monsieur Ilunga. Oui. C'est toi qui a giflé un Belge à l'aéroport. Un Belge. J'ai pas giflé un Belge. Est-ce pas tu as giflé Zakari? Non, j'ai pas giflé. On peut voir les images. Est-ce que vous avez les images et vous m'avez vu gifler un Belge? Oh non, on s'amuse. Non, c'est toi qui as giflé Zakari. Non, je n'ai pas giflé. C'est un Belge, non? Oui, oui, c'est un Belge. Ok. Et ça, qui parle de la double nationalité? Bando qui va salir. Comme on a dit, ça, quand on a dit, à Paris, on a émission avec confrère Nabino. Et les moussines, si madame, on a mis thème, bakina l'ambassade. Nini bateau, tu vois, vous pouvez faire un visa nini, vous pouvez faire un visa boy. Donc, balandela, bazo, ba émission to salawana. Kata, ngo bagendo funda biso. Tala bateau, vous pouvez si, ba visa ya Espagne. Tala bango na Paris. Nzembo yemba, aujourd'hui on sala orchestre. Pour s'attendre à nini? S'attendre à succès, on y a un vocal, on sala succès. Nzembo sala succès. Si tu as un mouvement. C'est-à-dire que formation, c'est que je ne suis pas président, les informations sont bien, j'espère. Je peux dire comme ça. Je peux dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une base d'information, ma vie. Oui, ça dit. Oui, ça dit. Pourquoi il me l'a focal? Oui, quand on a fait un mot. Éco ça là. On est là, on est que. N'est-ce pas faire les amis, c'est une offre chaka. Sans te tromper, les ketchou. On doit apprécier. Bon, si on a le vécu d'apprécier comme tout est, là, on a aussi. On doit apprécier. Dans ce moment, à Longon est déjà. Ibrahimovic. Ibrahimovic, ouais, c'est un bon chanteur, Ibrahimovic. Vous avez dit, ce que vous savez, le bien, vous avez dit, il était chef. Ah oui. Chef, il y a qui me déjà. Il y a qui me que l'orchestre, il y a un danser, mais il y a quoi, Senta, Mabouma. Yo so dis amki batu ko mabuma wala ko batu mo hypocrite ko sango mo ko boyo ko moneka boyo ko ngona malam assassin. Ce sont des marabas danseuses mais il y a beau à zemisi à botisi. Mwana batu. Tu vois? Donc assassin. Azalaki obligé yé à Longoa. Ngaïvement na sepela nango. C'est bien le président qui fait à Longola Mabouma. Ngas. Mabouma baza hypocrite. Wuli batu baza mouvement ba ko sala makambo. Ngai moi je Nyokola opé nyokola ngati ngai aye mouvement simana ngai mais tellement ba pesa ki chef ba mona gene ta gentil nit ke ye lege ya Yesu ya ko sakate nga ko sela ngai makambo moko boye nga pesa nga un mois en suspension usala gani ye na Vasco mabiala ba ko sela nga makambo nga na finga makambo moko boye ba intime ba presa yo kanga te presa vandisa nga na sala 2 mois na palais Mabuma wana etala makambo ya sali ya sente abotisi ko lelo avandi tala siko tanga jage paf le padre mais tala siko monu bebisi musala nayo tala sante ozana ngwana namuna nanga batu me Vasco sana aventurier namuna nanga batu me Vasco sana aventurier Vasco aza parmi ba donc aza na sang ya ki comédie tala alobana na émission ke ilunga wana aza mwana 70. Ah 70 on a kamu to bien. Tala na nena boye.
Vous avez moins 70, attends moins 70. Vous avez au général, vous avez fait, vous avez âge encore. N'a pas mon ferré. N'a pas mon ferré. En plus, on a bien âge mon oisé quoi. Non. Le dernier a 54. Si. Tu veux 34 ans au cas moi. Non. Le que tu âge nanga yango wana. Parce que ayi baki parce que vous avez simba. Non, pas parce que ça va toi théâtre. Parce que ako aza tindika chakal ayebi ko créer ka babes. Aza muto on da musique. Concert ya part ya fait rigolo, concert qui na Europe pour ça mon IP c'est bon. Bon, ba concert na Nathalie na Europe. Concert Nathalie na Europe à part Get Set. Concert Nathalie on a ma plein. Moi qui à Lyon et à Bordeaux. T'es concert on est les bien t'es. Là ma salanga mukuse. Mignon. Oh mignon. Oui non mignon. Ota force nga bien t'es. Ota non kamia ota mignon. Yo fonda talanga bien. Na mignon. Ya ba lulo be mo se mignon. Na sana basi ya ba mama mikolo minene milali. Elle est gechu. Donc, mignon garçon chaud, tu vas bien nga. Plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, Cathy, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci surtout d'avoir abonné à l'émission Nabiso Cathy, Botal Rabiso partout dans le monde entier. Surtout d'avoir maman et maman Bolinga Penza, Kevin Panda les Ketchou. Et puis, vous se plaira plus à une émission Cathy pour se plaire d'avoir maman pour partager à notre. Abonné à Congo Liziba. Abonné na biso ba fan toujours ba katimiste nyonso bolela ki trop les ketchou émission 4 pe mi osala tete plan d'état na problème belé ba commission belé zo pe sa société mais za bazali mais to na choité to ça toujours boulot na bi ke bosenga ki trop botuna ki ngai trop pour soigner mambele awa là je vois mon partenaire sponsor na biso officiel on a combo ya FBT Misalande il y a papa Paul Fikipo, na maman Nathalie Fikipo. Au bago sponsorisé, ils sont toujours, bago tika émission, au katite bachaka, toujours maboko likolo, tout ça, kana bango toujours, bazala pour nabiso et ça la penza toujours bien, sans oublier encore na papa Paul, na PC Sombote, pour la maman Nathalie, et sans oublier, il y a Gisèle et Tati, maman Versailles, c'est monté, ma prince Giclo winner, na kat salon de Rwanda, il y a pas dit, on a remonté à Gisèle Tati, na remonté à maman prince Giclo winner. Oya zara toujours nanga ya zara nanga esenzo abi joueur na biso aka na joueur moko oya za mayele oya beta bale ya plus de 10 000 équipe nationale Jonathan Bolingi Pangi bolingi bo silisa ye ya botama na succès azokola na succès azapeka na succès il s'appelle Jonathan Bolingi Pangi botika Jonathan vana na ye ane mwana mukie bino ba kolo botika ofrenaka mwana ko luka ke ba problème. On a vu ce potent à le sous ma belle, Bolingi Pangi te sali, sans oublier Emani Mayemba autoservice. Moi, na mouki na mbongo on a Emani de Fumilai, aza poilé, aza veli, Emani Mayemba autoservice. J'aime bien, de bien. Tout ça naïe, Yailou, Toroso la plus membele, Anakati ya Congo Liziba TV. J'espère que c'est ma première fois. Mais un bon plateau na biso aki na biso ma bien ma propre manita et hôtel sur poto et ça la bien boni yelo non pepele le que tu n'as bien par la grâce de Dieu on se pepele toujours par la grâce de Dieu comme ça ouais et ça est plaisir d'abord ya bonne émission na biso ya osola na yo ndengo répondre toujours na invitation na biso ça tellement bien tout sur la plus 4 ça un mot polémique à tout sur la plus 4 parce que le baye bien yelo il histoire ya iluté baby vie ya iluté pour te compliquer peu ko sola au solo la pour bête la biso na kati ya émission na biso mais ya lo ebi nzambe pour monter un peu comment nzambe oui nzambe faut oyeba yesi oyeba nzambe te na ebi na nzambe makasi na ebi na nzambe makasi ah bon ouais ya lo ko fungola émission na prière. Pour se payer ça va tout bon surtout bagolois bah c'est pour là que lelo a ko sambela sur la présence de Dieu ne va en français mais un peu ko fond la mission na prière bon merci na nzambe oyo Linette pour la prière pour le respect nzambe na ouais c'est ça na kumisi nzambe na ndenga sangisi biso wa a frère na ngale kechu émission ele ga malamu au sambela oui au sambela les conversations ensemble OK yo li au sambela ya au nom de Jésus ouais non nzambe a batela biso émission ele ga bien
tobete mabakute nzambe azala na pembeni na biso amen. Oh voilà, là je vois maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Là je vois aussi mon Diogo, mon frère avec mon Yaya que j'aime beaucoup. Gaylor Kanga, grand joueur. Grand joueur Gaylor Kanga. Mais quand on a joueur, ils ont respecté, ils ont considéré. Ils sont considérés au final. Là je vois Gaylor Kanga aussi que Jonathan Bolingi, Zadio Kazadi. Quand on a encore Badjo, grand joueur, grand Diogo Nabiso, Badjo, Siaidi, Badjo, n'a pas su en beauté, Skazali, Yailou. Bonne santé. Non, santé pepele. Bete la biso noto eba, kati Yailou, Bomwana Yailou, Moki Yailou, to eba nano. Bon, Yailou, mwana Mbujimai. Ouais. Yailou mwana Mbujimai. Yailou abandi ndule na école, à promo scolaire. Mais tu vas non Moki Yailou. Yailou abotami wa vie Yailou parce que na vie na biso tozabwe mwana muta uta na ndenge na condition de vie na ye. Te ba condition de vie Yailou. Botama pe na lemba ngaba isangani wapi boto ba sko Moki Yailou. Ba no histoire na yo. Te ba pe vrai no na ezanani. Yailou abotama na Mbujimai. Kombo na ye Ilunga. Alain. Tu peux te nommer Masola et Alain. Ou Alain, tu évites, tu peux bien Yailou. Peut-être sur Masola Alain. Mouki Alain. Alain, moi na papa Chimbalanga na mama Chala. Papa dia tika kibiso, tika na mère. Donc moi na ndaku vuma, moi na ndaku. Mwana Alain. Mwana Alain. Moi na ndaku. Nakananga. Na Mbujimai. Na Mbujimai, ok. Ba étude, ba primaire, ba secondaire. Tango ekoma kikena nzamba swanga pena zwa diplôme père nanga yeko daye et salaki bien te bloqué salaki te kina na continuer kotanga po mère asikala ki moko en plus biso tozande nini biso soki père daye tellement to ndo vanda lupango ya famille ya côté ba papa tant père daye et sala après moi ba 3 mois famille ba décider mère atika lupango akindishe bango azana mpe mwana mukeba so pia akobala ye ndenge zala so biso siko esala ki biso pasi omona père daye après omona siko bako maltraiter siko mama ndo tikala ki bana mike o mama siko nakananga na Mbujimai on nous a bana mike bozana combien na famille tuza 4 vie changeaki tant papa kufi oui tant papa kufi vivement changeaki ya makasi to moni pinaki li felo to ka wana yango siko to mona ba to bando mona lokola ba tuna biso makulutu maleki to mona pinaki ba changer la mère na biso face sans même koyoka pitié na biso le bon zaki ya famille to ya papa le pango zaki ya famille et papa nde alaki pe le pango na bango papa na ye wa kezi wa ba koko ba kufa déjà ba tika ba père nde ba parce que tant père daye tant moi si o batikala ki wana non bayibisi mère ozana mpe jeune femme ko vandela ka bana boyete mère alobi non ao vanda pona bana na ngai baboya babi non ozana jeune oluka to biso bato pesion nzela okende oluka bali mosusu so biso en tant que tomoni mère atikali ye moko esalaki biso mama na pasi ya vie oyo nakoka siko kobosana makambo yango te donc ata ndeni na kobosana ata na sirifiraka nango namona kapenda mère na biso olela biso mpe tozolela wana omona mpenaki tongo bayeli ye yo fozonga chez bino libala ze ekufaki mère olela no naavandela bana na ngai no bana bakokola awa bazali lopango na bango yo kende osala makambo na sikoyo na babiloko wana tozomona yango ebebisa biso deja ebebisanga deja on a déjà un diplôme là. Et nous avons un diplôme. OK. Nous avons un diplôme sur papa Zalaki. OK, au 4e classe. La 4e classe, na 4e. 4e humanité. 4e, j'étais en commercial. OK. Tant que père a daé, nous avons un cours. Nous avons une école moins chère. OK. Nous avons maman et mon moko. Le maman n'a pas de souté. OK. Nous avons maman sananga pe ya chic ba collègue quand de tout ça là. Pour moi qui n'a fin de l'année si je me trompe pas. Donc quand ils avaient promo scolaire
promo scolaire, musique, école différente, école ekoya, mususu eye. Tout ça, ce que neti concurrence ya danse. Oya kubina pas chéri, oya kubina de la forêt, oya kubina légende Kofi. Donc, selon école na école. Internet biso, basomeli biso uniforme. Donc, ti et difficulté comme ma casse na 4e j'ai comme na 4e vanité difficulté mais côté ma casse oui papa départ à papa ndé tala papa ndé mokonza ndako tant papa to bando sala papa tant papa daé perturbé na otanga na biso tata mo so ba bengana binanda ba bengana mama te ba bengana biso te ba bengande mama babi fotika bana bazana lupango na bango ko ba luba c'est toujours bana bazana lupango na bango ba kokola yo to libérer yo en tant que mwana ba tupe vous avez une jeune fille que ça peut vivre. Souffrance est côté qui peut. Souffrance est côté qui a ma casse. C'est tout le temps que bande comme maman bayogi qui. Bakumo linga, babimisaye, baye pe kuzoye. Est-ce que biso to mesana na papa na maman. Ah oui. Est-ce que tu to tikala yiwana donc to tikala donc baby sa netinga baby sa ngada moral. Donc nakoma kisusu na idea mwana ndauté na ba masa na yozo na yeko zoa na idea ba ko tsaka kende na boye. Donc ça la promo scolaire comment internet biso pour la promo scolaire internet biso somme biso uniforme donc presté tant que presté bina ki makasi donc ngako bina ezala nga ya robotama ya teke donc nga sona bina tana ko batu batonda kaka donc tito ko ça la promo scolaire heureusement école o ngana ba bando tanga oyo internet biso pour la promo scolaire à fin de l'année et ça li ke biso tozui et biso bato frappa qui bina tobimi bato liboso na promo scolaire wana premier et ko sala ki balobi ke nde bango école et lobi ndenge groupe oyo bakomi ba les premiers na promo scolaire ba organiser pour ba organiser plusieurs écoles comme ça bango ba sala 3 trimestres ba futati OK yango na profiter ki natanga ki année wana sans ko futa ti wana dia mère azongi chez bango mais kindaka totala ka mère pa ya totala ka biso ti tango batu baye ko tala siko biso na promo ezaki na orchestre mo boya ya quartier ndezalaka baya ka pe ko tala ka ba jeune ba bazobima orchestre mo tala nga mais ye musique obina bien ti ba meka ko tango promo silba meki ko contacter ngai ngana boya ki po ngaza ki mwana pale ngani be makambo no sala oyo ya musique oyo ya kobino oyo eza makambo ya nchiki mère accepta ki yango père pe tango zaki na bomoye to bando sala ngo bando linga ngo donc petit père akufi boye le moment so orchestre ba lobaka bato ba fimère o ba tumoko boye ba sonner ba voyou ba tentir na mutu bakumola ndanga sikopo na longo makambo nchiki na kinde siko makambo musique ndesiko place likambo yaki ya mabe mère aboyaki bato famille ba boyaki tellement na kinpe kino mwaza ki pe wana jikando benga ke jikando kino me a se réfugier na mbujima akoma na mbujima yesko tema makambo kopa musique yebaka yango ayibaki ndeba bayibaka mutu okene quelque part donc apesa ba kopa so yoki ke musique moko bozo beta côté tel ye aya kacha nga siffler so chenga ka siffler bongo nga siko seri wana nalala ke pa koko au palais o to andula la papa maman mère alongo père kadaya bakoti sam tout soir OK biso siko to lala ke pa koko quand même le pam oui OK no mona kaka jigando na ye ni biso déjà 18h faut ça déjà na ndako OK bimana no muna binga wana ngapitema pena bando yokela ye ana otanga kaka ana otanga kaka oui na bando tanga me tango natanga ki ane wana oyo ya tomati 5e te nasaka na 4e siko na 4 la classe na 4e siko 4e nde natangaka ane ya suka nde falk nazo a proclamer biso a proclamer biso fona question 5e siko moya ke 5e ezakiti otiki na classe na tiki classe koyo bakumo bendanga siko na musique como benda bo bendanga na musique jikando na changa moral otobinde ko se mbongo boni bani utana ukimaka mbongo natal na vie on a vivre difficulté côté makasi difficulté côté makasi pe mère na ngai sona ke tale boy
ala suna santene wana ta kondi. Oh là là. Donc yango to pusanga nandima ba mission na so disant de ba benga ba mission bala bala wana ba nini. Tangu mera yoki na banoko ba bite ye papa na lobaki autanga bon ata lekisi année ata lekisi des années mais to kusala ka effort autanga. To wana maloba ba lobiti ni kusala ba sala. Bon ça yo za quantième na famille? Moi ça troisième. Et liboso aza mbala aza. Ya liboso azana kasapa azana université ya Imilu. Ya mibale aza mwana mwasi sibabala ye aza onaki troisième nga après quatrième petit na ngai. Après sikoyo bamoni pinda ke nazondi mananga ko beta muziki wana ya orchestre wana mbujima ite. Forcé ba ti chez biso. Tellement na kina jikando wana alikuwa pio moko baba tindelanga convaincre siko eloko e usala ke a convaincre nga la na mona ba ilanga. Ilanga la ko ya yo bomba nanu to pendela concert de concert. On a famille peut éviter. Concert éviter. Famille éviter. Pour nga déjà maman zate na tikala na koko no tela na ko mpinda na zaka shebiso me muto contrôler nga susu ndenge no tozulia kana ndako tozulia kana ndako me ko bima ndenge mo contrôler okay wapi ya sute ko kende mitala ka koko après ay convaincre nga na la na kebeta concert moko boya ya papa ya Maweja Dunes donc aza grand diamantaire ya Mbujimai tangu na bet tangu kaka na participer na concert wana tongo na première fois na la libanda miso vimbanga makasi miso vimbanga ya mabe tangu na zongi siko ba ko tsangango ba ko tsangana 5h siko miso koko na biso aza mtu catholique abimaka 5h kwa kemes ndisiko ngai soki ala mukia sokoli po akende abujaka nga pona kanga ndako abenga nga 5h bazo mona nga abenga nga 5h bazo mona nga siko yepe mutema ake wapi ake lala akena no église azongi siko kutinga dia ka o première fois nga la libanda zoka benga banoko abenga mama tibala musanga wanga na pongi zoka nazoka kambongo nga bapesanga acha na se ya congélateur mbongo pne belève mana temps oyo kozana na neti ba $300 en francs. Donc première fois na zo mbongo oyo elekelinga na mona ka banoko bakoti wana yo lalagi wapi yo okumali ngoko mashege betanga lekenchuba betanga ya mabe babujanga na aw oh là là betanga ya mabe betanga ti bato a voisin ba yote botika ku bete boye c'est pas comment wakenda sa ko jikando wana ndia yako sababu yakenda muziki kama mtu amemakinga kopo wana ndia yebisi bato ke tukenda ni muziki sene mabete uke mwa bato muziki sans autorisation ba parents na yene bakoko na ye so ba père comment raisonner yo lingo kuma shege yo lingo musicien voyou ba betanga ya mabe mais tant to lo bawa mtu abetanga wana tingaza na kini boye papa leki nanga songa te au vivre sur la kinité donc na kini yawa tellement tango abetinga iba to bamoni ke abetinga makasi ameki ko kimisanga pa ba voisin so non ekoza la pe talana ye ekoza la pe makambuna ye ekoza pe ba meki ko lakisa bango bino boka saka so atangi nda ozwa vie ah oui eza bato so batanga ba zwi vite français belé anglais belé mais faire comprendre ekoza la pe nina ye chance na ye ou bien talent na ye za mabotana ti bina kaka oza danser na bina kaka vraiment ba oyemba ti après koko akomo bendanga wana bakomo changa affaire traiter ngai ba nini mais bando liaste sono ti na olia nazoga mashwaro oyo ndre c'est ba beta ko penza makasi beta nga genoa papa le ka beta nga genoa azala kao akomawa tu sais ba betinga bongo ti sko orchestre oyo ezwaki nga wana tango ba yoki son wana mwana kini wana jikando wana ke sango ke ba beti mwana batu mabe sko bango tu bayana ba president na bango oyo president wa supportaka orchestre wana na president orchestre wana bakita sko chez biso comment boko sala boy comment woki bako kanga bino bandi hotel sebatu benga mama na ye si comme ça surtout bando charge na ye ya nchik na ye makambo ne tu botike le biso ye
famille ba bebo balingi baboya wana ti ba convaincre bango ti andimi wana orchestre wana ezunga orchestre wana ezunga tokomo travailler nakendaka chez biso ti ekoma geo faut tolala na siège nga siko tellement na pe mona palais na mesana kolala na bandako batu te sore tesili amasa na ngai na bandeko na mso bakendaka batika nga chez biso ekoma nokola naki na zubulo mosusu pa classe nakoma siko musicien na orchestre moko bo et aussi la kitu kendi Lubumbashi na orchestre wana mbujima tanto que Lubumbashi ne place nga siko na bebeli OK na kompena ni esprit ba musicien na ono sona vandi bona lela ka sona kanisika mama miso kitaka sona kanisa papa na lela na kon donc avec le temps ba musicien ba sans foutiste zo lela nini longa kuna ti na kola pe mutema boye osailema to ko zonga to Kishasa place na vandaki na Kingabwa na Bobozo na limete Kingabwa na Bobozo komi wana pa père kulutu nanga azaki na ngiringiri ma mère ebengika mais ala azakuna ilunga azakuna depuis bakindaki mufuna bango na tozoka suite te ninte nde babengi ngai mère atindi meko na bango babengi ngai bango babisinga bango bana kasavubu ngatelo mape mupaya kini na yebi yango bien te batinda ndeko na mo mobali aye azunga tuvani nini yo fotanga papa kulutu na yo palek balibi fozongela nchiki bani siko ngazi kona liya dai mbongo ya muziki nakumutala siko puna zonga nchiki na ba kokende muziki okende nchiki namona ngosi komaka na loko azoka pati namona ngosi koyo ekoma lokola charge na ibisi père kulutu kano na kokota année prochaine tellement orchestre oto yaki nango pe awa na kin esali ke mwana mouvement eza soute bato bando soutenir biso leader na biso nano atika biso akeno vende pas grand frère na ye akomoteka ide na boutique nde bao bazaki na famille awa mutu azof ndeko na yeti ngape na vende pas chez biso na kasavubu na sandoa vanda ti malembe est-ce que yo musicien baluba to musique oyemba na munoko nini ngape neto yemba kadi bati bayemba bana kini kande bazala toke nanu pa liboso toke ne pa wera OK wana ba kwa David bakimina ba nini sitoyeba anende zo compliqué nga ba série kwa David kima ye luna tuna nanu question mo yenga siko natana sozo sala musique n'habite peut-être question mo za question ya curiosité yelinga ta ina binoza ya famille to za yo mo na ta famille ozala mukusewe ngai vumata ina ngai za nalanda koko nanga OK papa nanga za jean boza après bataille moko en plus nga mère nanga pe aza mulaite aza mukuse OK nga soki bien nalandi koko nanga be mama nanga oui na kata famille nuka mutu za mukuse ngai kaka bota na bino bato se manquer na yote ko se ka se moka ngai na koma kase bas c'est une école aku tunafungomi na kina mkuse makasi bana ba rokola ba ndoki bana ba rokola bakola gate baza mwa ko shakor mwa pasi kana kibongo avec ce ko fanda na batu so nezo longwa OK ils ont dérangé pe oui faut déranger faut talaka faut déranger to ba fingo yo ta mkuse yo pigme yo mkuse shaba mais siko kala wana tema na kimwana mke wandolela siko ato finga hii na kama ozokutakala ba kamera ba mike mais oza mukolo ba mo camarade na mke na ndo tamba mna ba génération nanga bango ba milai mais ngana zana bango nga ngana 31 nini 33 ans et moi bazela malembe oui aux âges ni naza âge moko naza âge Jésus pendant sa miracle 33 ans ah ouais je suis aux 33 ans oui tout na année 900 combien oui 1900 combien 90 oui ah bon oui vous avez 33 ans 33 ans OK ça la calcul yango 33 ans 34 ans 34 ans mais ça change ça eza bongo makambo ze bele na mutu na ko tantu makambo ba agite mena ibike
âge na ngai za ngwana OK kwa hiyo âge mona mi kenyema na âge mona mi kenyema yebi ne ingaza mais iga masa na ngai mi kenyema masa na ngai depuis Luanda ngana lale pa mi kenyema ngai Jenny Rize sote ke Luanda tovanda ke pa ayo mkola Riza mkolo no Rize aza mkolo ngana mkolo Rize ukiza âge Rize gola ngana bi âge nete mena bi kinetu tambola ka ngaza mkolo naye ma uze mkolo nayo mako za mkolo nanga OK aulu mkolo nanga aulu na mwana mkolo mususu nani ya mati mkolo nanga OK mususu nani Ferrari o Ferrari na bi âge nete akoza mkolo nanga te vous verrez vous mkolo vous verrez za ba 30 ans nani vous verrez za ba 32 ans dimite azana combien ba 36 ba 37 mais tu as pas master 30 39 tu as pas master okoza na wana 30 ngaza 32 ou bien 30 passeport to check passeport nga nikechu ngani âge nanga bo responsable bonana ndako na batu na ndako na bomba âge era bomba âge c'est sila kala abomba âge po bona pour masane ngade na mkuse nana iloko na kobanga te nana basi alesa kandaku nana ba biro siko na bomba âge nanga pona sala nanga po sala ngani ah oui complexe wana sota yango kala on tango na chic subalo bi azana 20 ans azana 19 ans namona bakongonde namona konde smwa soni bisiko soni silana na kuma na responsable ah oui c'est ça dona ata na mito somo to bisina ajina bisina nana jite non azana complexe te pona da responsable na parent en plus na parent ah bon ah ouais nana mwana moko na Lubumbashi ana kolozi kombo pe ale an ajini ko kisi 6 ans oh ça le calcul quoi bato voilà ya iluto ça no peser salipie au sur la plus na ye a maramuna ye vi na ye kat na ye to bezana masolo ya la azana 34 ans azamona 90 c'est-à-dire que pali mkola igol basu oui namkolo igol lubas na mkolo ya Rize botale mulayo na tazama mke c'est ça tozane pe kat kalamete et l'autre sur la tango na kisasa obi bandaki pawera bakeno pawera bakena nge pawera seri wana na zamba na la zamba vencho na zagite akina mikili ba mise parwa ni so bakimaki tango ko tina ngabo babi yo ina yo wapi oyo azokinde wapi yo musicien mise ucho tatu yaka wewe umeanga tatu tokota orchestre nde mona jour mona mamuluba danseuse ya bini wana ngasiko moto abando telemela ngaka ajani ajeje akita ketanga akita yete na musique yete zoka bonbon ko Jacques asimbanga bino vie soki ye kokota vie soki ye vie ko fula yo de la forêt so ya ko fula yo ilma batikalaki orchestre na bogo ya ajani kikisaki ngaka na podium ukitawana papula ngana bambata donc tinazonga ndaku namuna ngo bisika ngo onde boye babeta ka batunde boye ko la zamba c'est voilà nde sikoyo kosala ki tokutani na kochina orchestre ya Abarankoy waza na Kasavubu concert mo zaki na terrain Sosa kosala ki muto abeta kuna Ferigula serikona ba Nicodem Ashikito ba nini ba orchestre nde zalaka wana nde zalaka biso siko tobi malukola ba to beta on neti enlever des rideaux na Abarankoy to beti wana kito beta wana après temps na biso sili bayeko benga ba défenseur ya Jet Set ba matamala kabuzi ba mati siko biso tokiti na mona vient moko ba bengi ngai Shango Souria que son âme repose en paix azaki pe moto ya les padres a bureau ya les padres ndeni yo vanda wapi ya kana yo mto chobina ngabe mto bina yo orchestre ni zobino yo ya kana orchestre kuna pas ferré school première fois nga ba proposer nga orchestre boye na maison me kuna ba auto papula nga bambata na tikina nga makambo ngo siko na moni ba proposer nga bo ta ba proposer nga yi natali nga bi ngai musique ya balobaka ya na kisi
alia kabatu ba biloko mondingo na répondre habité oza orchestre sikaye tala masa no kuti wana alakisinga shikito tala aja bandi musique bala kisinga bashiko ndina ingina na coach mo esprit wana meta unazomi ndako kilima na papa kulutu bayebi si habité musique awata yo patiente kaka okotaneka okotonoka chik ozongela no utanga ndeko nanga wana mozaki wana junior je salue en passant absa to kende il faut mettre musique qui want to sal test première fois to kuti ba jeune ya matungi ba maître ndio ba maître blanche ba maître belé oyo salina musicien test tala ba misili ba balenga na linette balenga ba biloko na kina ngona ba sero na balenga après mas ndeko nanga wana abingi shango o abingi sa bibsona abingi sa aye bakotsinga kotsinga jour ngo presa yakite ye kusala ke lobby na yesusu akuta pina president première fois na kota namona ka orchestre ba mise bango na bango na ina vandi ba pelenga koka namona sikoyo le padre yemo comme personne Jésus de Nias on namona kana ba TV on ayo ka faire gola namona sikoyo fara après humilité namoni vient na shango akina lito ya soli na ye Marmoko le padre azio ba mise ni ba sa testao marmoko muteme betinga kya taya bisinga yaga mata na matiwana yo sala ganini le padre tuinga yo sala ganini na bino na bina ka na bwaka ka bina wa bwaka ka bwaka na bwaka mwaka pela wana ale mutombo sala kasha malongo bana ba yalu bilu betelinga muziki wana skuna ko tsamo eloko moko boye mwadi bangambwa bani mwadi yoyo mwadi bangambwa bani ya shetani kundaga jimeme tunabwaka biloko e padre yoke bino oyo chana mususu sikunde naye ilunga yena bela bayange bayena kondoko tokomi golia kondoko bandoki basiliki baleleli fere gola nyawale kisoso na gumi chopo ya nyau makaroni mama kondoko sentiment kondoko tangu presa yoki azana ba idée bien mais vona yo c'est on a voix ya kumke vona yo mais bon c'est bon ozana créativité ya bien bina kas tangu sikone yeko bina ne le padre batu babambinga bambongo le padre moko première fois nga babambanga $100 le padre moko bambinga $100 na simbi yango na chia na poche moko mususu balokotelinga bachenga na poche teste sili bavandisinga vandao mutu liboso le padre atuna ndeni bomuni ndeni bamise mususu batatone prese shikito muni ndeni est-ce que s'appelle na masa na yo shikito mutu ayibisa prese po shikito pena seri ona ando pese na orchestre oui shikito ayibisa prese no prese avec oyo alakisi biso awa avec le temps so ndenge wankadre ndenge wankadraka biso oui akoévolue bien ntango shikito alobi bongo le prese abi à partir ya lelo coaching mouvement makambo fufu eza su te okomi ke tongo ye musala donc musala no yango oyo prese utakonfirma musala no yango oyo pesa numéro ne pas secrétaire zo numéro na ye bani akomi so programme benga rep solutionner bon tile lobo ouais na banini ton kotake si je me trompe pas 2009 2012 ouais c'était facile à intégrer au kota bateau kutsuana est-ce que bien na bango zaki na ndenge ni bon ngai ce n'était pas facile parce que na écoute bateau o ngai na se familiariser na bango te écoute mutu uche isika na ye en plus ta ba kinoa oui kinoa za mentalité ya ulakisa kingana kinoa udimneta yo muluba yo tatu ngakomora ngaza ilunga ngabanga nga tatu yaga zolanga kichwana donc mission za otsinda tindo ni orchestre ba anciente nani atadio to iba otsinda tindo ni otsinda so ba tushaki ba nani otsinda ni ebele ba kima na ba poto ba ngwazo wana dormir na bisomo to akine boya mwindu boy vilembo vilain OK Fuanzu batara avona nyoko langa repe ko sila boya memi singa test clair ngam na beta test clair te mais repe sila boya ngam na memi yango
ti po tellement ngana bandu kende kasavu boye pe kende ngirngir nga charge nyo swana ngam tana dos si nzamba sala jour moko boye presa bimaki rep avant biso to tikal to bosser presa kuta na Michel Sente la vérité c'est moi zali wana pe akima pe poto apa mkono bo abemisanga Sente rep sin presa perso liboso presa mona na ami de boss Guilhem Avakala je salue kitana mutu ka presa kitana mutu ka yo wana bato zo mimi sebo ya uchiko bina boy à partir ya wana tant tozongi ba rep le lendemain presa ko isa abia partir à lelo mutu atinda yote mutu okenda pena mutu te kenda kana ndeko na utina ndako donc presa na achapinda makambo skona order bo amuna iki bato tirenga na wena kiti ngana vandi na kiti boy ngora mtu mwa retard musamaria wana netu musamaria asala ngabo me ande ngona ngai bakri nyoso na bwaki yao ye mtawande bwaka ah oui ye akina mwa mwana pe bakri na yango ya zo bwaka oui ndo bwaka ngo tilmanga seriona maîtrise na oreille musicalité na gamte vona ngape yakimuki après anondima abwaka yango ngana ndo évoluer kaka na danse na binaka c'est ça qui nango bien ba yambaki bien ba oui j'étais bien accueilli mbaki nga bien mais bako yambo mon leader so lingio so leader azate mtu so zawana abanda uchoko yabo ah oui donc ce n'était pas facile ya cointégrer mouvement okuta batu oyo yo na ngana bango to ebanité donc bamsusu bando linganga basaki wana batu na kanga poni na temoyaka trop pona shikito po shikito nde na mona ba série wana so alinga kelia ata presa za na poto so azolinga kelia akobujenga to shikito za imera mina yo to lo babongo to zaki premier ba massa peut-être âge moko yango to komaka bo shikito ke matolo nga série wana nga mwana mboka nga mwana mbujimai shikito déjà ba série wana aibani na ba Didi Kinwani aibana ba Raouli Tono tokende pa Raouli Tono tokende pa Raouli Tono basila ka Raoul okenda ati Tono azoka bambongo ngana tela ka boy après mususu bater aulu na mbonda ndesko bando ko protéger ngai ndeto so presa yebisa keke non faut contrôler ka ilunga talaka za mpaya bani si s'intégrer au côté na watu nyonso mais bon famille suka ndeto waki kuti ba faire surtout maman na mbuka maman zaki ndeni kuna bushima no mama kutu ayeko yo ta mama yo kina sa muziki alelela nde père kulutu tiki mwana sala muziki kuna baliaga batu una akopesa nani papa na sa kufi akopesa nani akosal timanga skodia elinga muziki côté linga déjà oui talaka première voyage na orchestre Fespam ouais braza donc namona o makamona namona te en plus na sala mama si presa matanga bo asimba shikito boy asimba ngabo to matana podo donc makamona mona na mère akomolo ba ekota o mobi mawa donc famille ba yotala bongo mino eza musala na ya poni elo muso usaliza voilà elo muso usaliza te wana bomona kiza plus histoire ya Alain autour kobeta comprendre déjà kati to beti plus masolo na ye j'espère que c'est ici ba golois tout ba rolanda na minute nous oublier à maman Odette Chibambe femme d'affaires maman ya banebele maman sociale maman moko motema monene alinga muto lela te maman Odette Chibambe femme d'affaires nous oublier ya Gisèle Tati maman versa c'est motema prince Jiplorine et aussi que à Jonathan Bolingi Pange Bungebo si c'est pour ani nango aussi la terre à mona yola botem na makila akula na makila za toujours tala puissance lumière à Jonathan Bolingi zakaka et à sous sexy et ça les sous bien Bolingi Pangi a déjà plus de 10 000 équipe nationale Jonathan Bolingi et aussi qui a mon vieux Gelor et kangalisé ba on appelle Siombote aussi que Azadio Kazadi David Falcao na dossier na yo dossier za penza lukanga solo kingate lobby live na 12h merci beaucoup linga surtout zana ya ilu
j'espère que tu as une histoire na yo vous mettez c'est ça biso to beta penza surtout quand on a élu ya lelo et ça quatre tu beta plus le passé ya mutu nous sommes toi la biso Emani Maemba autoservice te salue Emani Maemba autoservice garçon moi bien côté là Emani Maemba za problème peut-être ya élu yebisa biso nan lelo na orchestre fait rigola ça sous ma mort belé tout ça il matin belé au sur bâtard au MBP faire appeler sur la lumière ou à regrouper ça les deux illustre ta ko ko ba tout le bateau qui ne m'a belé expliquer nous sur notre actualité si qu'on a mamé zo kembe parce que toyo kaka ba rimer mais toyo ba raison te peut ébiter ça les mabongo poani pe les kabongo poani ilunga yebisa biso affaire Adidas Arena c'était quoi d'abord toyo kaka ki toyo ki mbamo ke bo kembe te bo zuba refi. C'était quoi peu source peu vérité peu les cambiums te témoigner peut trouver respect ce que ça là qui boy peut pour na bon j'espère qu'il y a fait faire un côté à la biso expliquez c'était quoi du cambia Adidas Arena koza na Adidas Arena kambo Adidas Arena na pesa mbote na général John Chibango makambo Adidas Arena biso te préparer concert na biso bien oui toyebi que a monde na biso musique nezalaka ezana ba mission ya kan oyo ba finga ba kan oyo donc to message déjà bongo ko ba critique loyale quoi ba critique loyale ngai na sutuka ba fundanga ki ngana beta Belge ngaba fundanga na bet Belge marka uza finga ka batu kindingo memema Virginie Manganga ite ya kanda to basala pinda mo eloko moko boye ba vandela biso si to préparer concert na biso bien yo. Vous croyez que ngana za visa ya États-Unis Schengen a pimelanga visa déjà bonne so te ambassade qui part ambassade so bien boye ah mais ko boye kaka ngaite e ko boye ngaite boye marka uste boye ezana batu tusu baye ko kota sima na biso pesi bango a visa bokoti ambassade biso to koti ambassade na Schengen to koti to pesi makambu tu ndezala ba photo makambu tu kandezala kanga photo tout plutôt salaka calme ende batu apesi visa wana kaka ba sibla kaka ngai bon ngai na ko chama na munoko tenga lo ba vérité ngai ba fundanga makambo salama na aéroport ya honorable na biso j'espère que honorable wana boyibi ozomona honorable zakariba basi acte wana sala kaza autorité ya mboka donc comprendre que ça que le moi mabe non aza autorité mboka surtout za na ba autorité mboka ya ba jaro wana c'est que mboka baby po autorité mboka obinini ce qui tozana ba autorité ya mboka ba jarwana pourquoi honorable Zakari c'est que mboka ezana venir pour rectifier mambolobi te on a ko rectifier te po na mona ka finga patron nanga OK amona ka finga patron nanga feka fazonga chi fenga melaga diamba ce honorable quelle sorte de d'honorable oyo ako sala ba passage obligé boy na ba média en plus na internet faire rigoler mon patron à des enfants à ma grande fille, à ma grand garçon, à mon soi-disant honorable, à mon robot, à l'obagé, à son classe, à ma l'été, Melidiamba. Bon, bananaye, baza, à cause de la bien éduquée, baza, banamo, baza, nandaku, et ils se sont bananaye, oh, ya, sala, ponga, na utana, nea, tu vas te le solo, nangawa, na kembi fort, comme tu pessing à lumière, tu pessing à makambu, tu pessing à l'élo, na koma, oh, nazana, nga, l'élo, boy. Et tu vas te nanga, bah, toi, taille, nanga. Bato ba genre nanga msuba ba complexé mais nga complexé tenga kena ba poto les États-Unis lelo naza ilunga nda pesa makambo na se faire tanga no tala ba image nazo mona soi-disant honorable mo bozo chrétien patron nanga en plus ça mto ka moko boy non ngai ngai pina iko ligati do eleka kite yango to sala ki yo finga patron na biso o mo yo finga patron na biso tanto yelege mobondo kombo kendaki wana kombo ino ngana ngai en plus moi je suis kasaye ngai na ko beta mukolo na ngamba tati en plus honorable wana za pe kasaye to même ekolo mais to mona ki ilo zo cha bozo ki ma video eza ezo like ça de video za yo faut mi sa video on ngana beti mbata ngana ko landa ki ye de na landa ki na sima landa ko landa eke chu ko landa mtu na sima za ko betete ulanda na sima za ko kanga mtu ko ningisete okula ndena sima kirima skandela to munda wengeti ah oui na wengeo ko le kicho tando waboye so remarquer que mutoyo quel que soit rang social na ye
Sozo finga papa na yo moko au centre que oh finga papa nanga. Ouais. Je pense pas que yoko on peut se faire respect. On peut se respecter. On va nous atadio finga papa nanga. Parce que ayo okuta biso na aéroport biso nyoso okuta nepe Côte d'Ivoire. C'est la moko. Non, c'est un papa provocateur. C'est un papa provocateur. Comment je suis en avion? Tu as dit que mon là honorable à cause de la bagage. Tu as dit qu'il y a un bureau à côté de mon toit à l'andele bagage. Donc ils sont ensemble. Tout le monde peut oser la bagage na biso. Tout le monde dit moko boye aye wabi ah honorable nden o tshira petit no ya faire na Côte d'Ivoire côté la match ou bien faut que réponse. Petit mo pam pam boy ba tshira beta musique na bangwe pola wana ba tshira beta musique na utra bango wapi. Réponse wana seconde la liberté ba mise tout. Ça kutunga kite. On fait ça mobimba. Ouais. Ko se me tomboka yo finga patron na biso. Ti awo tete. Parce que tout le monde sait que déjà bon monde na bino na mais bozo qui fait. On s'ala ki na même avion. On va vendre ki business class na presse. Je dois ki boye. Depuis pas ça qui wana. Depuis pas tout na économie. Ba ki na marque house. Donc et le ko sala ka wana ko réponse wana wa pesa wana. Et le ko la et la muisa makambo. Oyo toboma. Et la muisa na makambo akala. Comment yo finga patron tout mona ka yo. Mais les lorsqu'on ose répéter ce qu'on dit, qu'on dénigre biso na aéroport, apetuma pamba ba impoli oyo. Na miso na biso, bato batomboka. Ezaka ngam tomboka, ta pesa me tomboka. Non, yo lekisi. Solanda ka osali ni. Tant to monisi ko comme kima, to mo linga ta to pousa azala ta atele mandelo baka wana atele matamuke. To yo ke bien. Mais tellement a protéger qui est agenda déjà donc mutabeta qui mbata zate netinga inaza kasaye et za kasaye donc il y a le sauter au sauter no chaye bozo bona mais kima c'est la gati yo kino kima c'est la gati kima c'est la gati po abanga ka po muta banga ka obango ba esprit biso ko tona esprit ya wenge zate que politesse to manga bat non to mona ke oyo amukolo mais ne se azo se respecter te azo gérer patron azo insulter patron na biso par-ci par-là azo chat patron na biso bakal biso to organiser ki martira mais makambo fadam ebima fadam zoka viona zaka na kati faire le bobo ya contredire honorable bzaki na sima makambo wana oui ozo dire ozo semblant oyebi le kechu ozo kana kini oyebi aza parmi bato ba distra bato balinga te faire approprier Aza parmi bateau ba. Mais il a dit aussi qu'il a beaucoup soutenu la carrière à Ferrego là, à Salam Mbebele pour Ferrego là. Bon, ngana kate, ngana yebi ke. Selon Honorable Ngalo. Non, mutu total là, ye aza dans position, ndaza bo aza dans position, ayibi mutu oyo asutenaka. Sepe to yebi monde pe monde entier et yebi ke mutu ya asutenaka mutu tel. En plus soki osala le padre bolamu. Obenga ka ben soit disant honorable, obenga ka Ferrego là yamba côté. C'est que au salaire mabe après mono moi genre honorable oyo digne d'être honorable respectueux. Les padres ko rejeter appel. C'est que adam tout moi c'est buni c'est biso makamba fadama martyr. Ko que to sala chèque, ko que ba meloman ba ko ya martyr te timba bundi si biso ti fadame vando maroya on se faire rezate. Le type là était là. Si on a dit après, on a découvert qu'il y a un funda qui on a découvert qu'il y a un dernier. Oui, on a ambassade. C'est toi qui as giflé les Belges. Comme c'est moi. Giflé les Belges. Et moi, en français, qui t'avait demandé ça? C'est lui qui m'a fait demander ça. Ouais. Bon, je ne vais pas citer son nom hein, quand même pour le respect. En français, mais c'est toi, M. Ilunga? Oui, c'est toi, M. Ilunga. Oui. C'est toi qui as giflé. Un Belge à l'aéroport. Un Belge. Je n'ai pas giflé un Belge. Est-ce pas que tu as giflé Zachary? Non, je n'ai pas giflé. On peut voir les images. Est-ce que vous avez les images? Et vous m'avez vu gifler un Belge. Oh non, on s'amuse. Non, c'est toi qui as giflé Zachary. Non, je n'ai pas giflé. C'est un Belge, non? Oui, oui, c'est un Belge. Ok. Et ça, qui parle de la nationalité? Ok, ouais. Oh, non, moi, je n'ai pas cette courage-là de gifler un papa comme Zachary. Je n'ai pas cette audace-là. Je n'ai pas ça. En plus, moi, je suis kassaïen. Le type là, c'est aussi kassaïen, c'est mon papa. Je ne peux pas le gifler. C'est tout justement des grimaces.
parce que ceux qui moni moto azofinga papa na yo azo tia papa no kal papa no lobaka tele pas dans lobaka nete parce que azana bana ne moko boye na famille bana msusu mitu sala kate bazali ata le type là ça disant honorable là aza pe na bana moko bo mun peke mutu msusu pe bien éduqué msusu pe mutu za gente donc la famille ko bota mwana moko boye msusu azana ndenge na ye donc famille za bongo donc mais c'est déjà passé yango zaki raison oyo bokendela ki poto tina ba bisu ba finga ki akala ki bisu ba vandela ki bisu fima ezali tina likambo ya bani donc eloko bete bisu ona en plus ba sala yango sans que presse ayeba presse ba yeko timbise déjà etikali soki moi 6 jours pour conserver beta ti presse au bunda bunda bo non un mona ki non yemoko na c'est que bazo ki parti pris ya ba bisu izaki papa avec to lo ba bongo ba négligé papa avec na ambassade na maison Schengen j'espère. Bon, qu'on néglige, c'est trop dur. Et ça, quand on a ba meno, ba tumoko ba bengani ba vandi ba loki. Mundi za la kati. Ba loki mundi. Ba imere zaki to yoka pe ba kombo na bino ba bazalo ba kombo na bino. Otuna robenga mais c'est pas bien. Musique on ko landaka ba tuba pimela ba visa boye. Ba vandela tina biso le pichu. Mboka ngo pe changer kana ngo mutu mutazana ndenge na ye. C'est raison yango bokinaka poto te po. Yango wana baloba biso tozana ba master, bazana ba orchestre. Bazana ba master, bazana ba orchestre différentes. Nga bando bisanga yo muni yo soke poto bakatanga musatu. Soki na ye rep, nebisa presse nga ba kanela nga ba kangsanga. So bakangisinga na reporter na oke poto te. Presse pando c'est gaga. Na ibisa presse makambu trois fois comme ça. Ouais. Tant presse se répète langa. Yo zano calme. Ta langa yi. Ti yo sali mabongo. To raté. Souci na bango zaki to mona poto, to mona parité. Ya mona tanga le pas en tant que papa social, papa ou aibi force bana na ye, aibi non. Pour changer G. Ama samso bakei. C'est peut-être. Voilà, merci de comprendre la réalité, pour comprendre comme où il y a lobby que bah si na bakila ki poto zaki ba honorable Zakari ba zaki na sima kambwana na ba orchestre msuba zaki na sima comme il y a meno après zaki na sima na penza sala ki mabe le belge c'est un belge honorable belge Zakari Bababas wana papa je vois directement papa pour le Fikipo monter ma maman Nathalie Fikipo ya ilouye bisa biso après kokende Espagne bokenda ki wana botamboli mais tozela bino suboya sur deuxième tour bokinde sur raison yango zanga ki bozanga na Genève babdo musu pourquoi parce que ça le gechu mais non réagi sous na dala batu bando ki bazali komona biso kako ba muni biso na Paris na ba émission ba confrère na bino ile musineti magambo mwana mutema bakena ba ambassade nini batoto boye bo pesa ngo visa nini ba pimela bango visa boye donc balandela bazo ba émission to sala wana kata yango bakendo funda biso kala bato bo pesi ba visa ya Espagne tala bango na Paris territoire balekaki les places au Monique na Genève to kenda kisute ah oui bafunda ki biso donc balandela ki biso makamna loboyo Ramadan Zombia ayebi yango muyando sa yebi yango claver mango ayebi yango donc ba ki bafunda biso to na Paris mais toujours kapna déjà babika au de bafundi bino yeba ki déjà ke bato bazana mulongo na mususu wa pembo nani oyo bon biso ba pekise biso makambo ko loba makambo oyo wa mneni ya pembe wa pembe bo yalo ko metibo nani wana pembe nani bako seki bakoti wana bangonde bandola nani meti moko bo tozana na Kongo meti moko bo aza mpanzi kuna banini kulandele bango batu bafundi biso donc tant bamuni ka ba video na biso na Paris wana batoto to boki bakende Paris bakende ni bango babulaka ke to betani tant tozongi bo biso beto na visa na biso fa tozonga poto honorer ambassade on va passer biso mususu tozonga to bebe to rejoindre ba massa na biso to continuer ba tourner na biso to kuma boye bafunda biso déjà le pas d'absent o s'inquiéter te botika na bino bovanda na bino bozana calme to beta concert to zonga po to facilité po to zali bokoke ba voyage belé ne peut to melima to papa lobi to pe en plus papa ko katela kiso ko mosoni manga uzo
ilunga zo zo vraiment zo kati tsumu sunya tu raté sur événement mais ce qui au monde net leader mo wa munene na mboko au monde ne soit disant honorable soit disant bato gouvernement bazo sala ke ba mpeshaka na biso yo tozo loka ba vie na biso ba pasi boye et na participer na événement lokola ki dasa renate ah oui double wana na participer na Genève arena te ya lokola ko ozongisa mboka sima donc souci na bango ya to raté ba événement oyo mais nzamba salinde salimi boye mouvement na biso na patron na biso c'est pelisi bato na Paris sold out ya solo concert bato ba sepeli makamto ba sepeli zonge suivi à zéro neto aboto zonge suivi à zéro ça a besoin de vie à zéro le logo mona ilustra ilunga le logo mona net na orchestre ndeti ya fali j'espère que na mokila kala bazo comparer mingi na mbazi na koyebana ilustra ilunga star ba moni kuna peso nani ambazi komona lelo ye lelo alongwa na orchestre fali le beto mona ke ilunga pe lelo alongwa na orchestre fait rigola ngai na sala kama campus na c'est là ba tusu basala kati ah oui ngai na bien éduqué ngara bien éduqué nazana mona kisha sawa teki na kula kana ba nini ngaza mwana mboga nana donc mutu pa longwa muni mutu so sana carrière mutu pa longwa orchestre faza la sirna yemo kona obike ba leader na biso lelo ba osala ba fierté ba leader ba orchestre biso tozali obike ba banda ka déjà na ba vocal bango déjà bando kanga so tazika ba leader nkolo ba leader ba kangi mona ke e bandela bango ba vocal bango kanga après ba vocal nzembo bango liboso ba pesa bango yango mto sala bango ki bacho bango siko yo ozolonga mouvement succès zate vocal bato ba yebi yango te ata shebino ba yebi vocal na ote ata na quartier vanda ba yebi vocal na ote poka ba meme poto seulement relation après na sel mouvement ngoto monte ko kaspie makambo kaspie ozana énergie ya bien te kini po bandi mayo fu ba yibagre ke vocal ne kanga nzembo ne kanga na pesa kana na sasa ko pesa idée ote moni bina filé Villa Nova pesa bango banzembo ya groupe oyebi ke bina filé nzembo na ye différencia nzembo ne kanga plus que massa na ye yango to pesa mo étoile musique ekendaga bongo eteke yo pesa vocal ne ya nzembo yemba skozoni osala orchestre po osatandra na nini satandra na succès oyo na vocal osala succès te nzembo osala succès te siko tango osala mouvement dita tant quoi osala succès ou bien osala makambo minene na mboko ya longwa no pese la bonne chance te ba bonne chance ba pesa kana moto oyo a moi venir ya za venir te ambazi bon moto za venir et moi naka moto za venir et moi naka moto omoni avant ça l'orchestre faut bon sana ko yemba koyemba batatonnement te ozo yemba yer mo bozo cracher yer mo boy notre faut comment ah oui ozo comment te cracher en plus obo ngango na internet ba osera wa finga yo tu crois que les yembe liwana ba consommer zembo na album na yo na ba rare ozo sala wana na ba mission na ba live na ozo sala musala na oza coordonner te oza menuisier te oza chanteur faut yemba chanteur tant ba caméra telemi boye faut bon se dire voir ah oui po onyo so muni elong na loba boy onyo so na osala ba rawa et osala bat bango finganga OK tu vois donc tant ngai na ebiki na boy na émission ça ja ko yemba not o na muni ke na ko komate na ko bukango so ba technique na bango bazute so ba technique on a sikoyo pas ba les padres to so ba technique c'est que formation c'est que je suis pas président les informations bien j'espère je peux dire comme ça je peux dire comme ça parce que basé dans information ma vie oui ça veut dire okoyembela nga vocal na ye oyekanga mpe mboko oyo ekosala wana omoni ke wana eza baaventure bon omoni eloko esalaka bato basala baorchestre nini etre okende bapoto mwa relation omoni ke nga nakoki siko eloko bato balandaka nyonso wana te bato balandaka na eloko eza kati ya motu na champ na mosala même basi pourquoi faut changer mais les lots qui au cas où na ba orchestre nyonso des part jet set ba miseni ba o ba so yo ki ba bang sa ko to yo ka ça va orchestre tu ya chanteur na chanteur peut-être deux personnes voient que omba
Ok, on va pas confier. Na gomo gomo bolingo salanga ya tro. Papa Mourinho mutozo kufa otala boye. Zambe dizangane na kolela ozo mona chanteur yona. Omba. Mususu nani mususu. Gelele maya injalana denge. Gelele maya injalana denge. Ukotikingana basha bolingo. Ushana memeni omuna nenge na koma. Ndangona kolela yanchone ayo kangada. Ozo mona chanteur nga. Ah là, je vois Gloire et Mandabo depuis la France. Gloire et Mandabo, je te salue. Au bout, en bas, Emmanuel, il a fallu. Emmanuel, ah, musicien. Musicien? Oui. Surtout, musicien, il faut référence. Il y a des gens qui disent il y a pas faire. Et la mebombi, c'est quand tout ça va se référer. Et nous mutumbo eto, les gars là hier, des pas ah il y a wana, sko ni tu mutozo ngila mani. Vocal ni na cha. Faut musicien photo bando sana bilembo na biso to sala ka référence faut ça. On te ka faire on a betelo vocal. On va betelo vocal. Boye be vocal de éco ça. On a vocal. Ah, c'est ça le problème. Il faut vous passer conseil à travailler dur. À coller sur la corde vocale. Ce n'est pas facile, les amis, c'est une autre chaka. Sans te tromper, les ketchou. On doit apprécier. Pour ça, on a le bien apprécier comme tout est. Là, on a aussi. On doit apprécier. Là, ce moment où allons on est déjà. Ibrahimovic. Ibrahimovic, ouais, c'est un bon chanteur, Ibrahimovic. Bolingo, uzomona ke soko sale lelo kwa bien mutakokanga yango. Ibrahimovic ayimba vocal wana. Poni ni tile no nzaka ngona mutu. Poni azamba kwa kuna liwana siko. Nan mutu convaincre na vocal. Biso to ba musicien fo bilembo ndefu e salama. Bebe gobo yangana nute, kulelisanga na nute, gobo yangana nute bebe. Bese bango banzembo na ba master ya ye eyokana nisiki foto na ngo bongo mwa mtu te mtu mulai mandefu munena mimi mabende ye musicien Macron nisiki ona photo mega nanu ko changer to lobela ba musicien ba chanteur na ba œuvre oui kena ke kingane pongo na ngana bi bango te oui ngaso ibisinga ke ayema vocal tel ona ko na ko zonga c'est un peu ça. Voilà. Moi, je vois aussi que Papa Paul Fikipo, FBT. Ouais, FBT, on a Papa Paul Fikipo, FBT. Misala. Ouais. Mais les lois, ils vont s'attendre. Ils vont aux États-Unis, au Kima, 12 pays, ok, pour être au Kendarate. Les amis, ok, ça la ronde. Pas en bande, les Tchunga Mona, l'orchestre, batu so botel ngakabo ilunga auchimbushimai bomi me poto ngai batu babenga press mwana to yebie so poto okima so geboye sianguna umela na mouvement ce ko umela na ngai na bando umela pe ya Nintendo bando umela pe na travailler c'est oui je travaillais nakenda ba école nakenda place watu wayemba na zai kola pona ibike musala na ngai ya musique oui ilunga so ge poto okima ilunga so me poto okima Tiba memanga poto États-Unis ba memanga poto ya ba jet États-Unis à Chicago après si maman Lisa loboko na mémoire bodimbo en plus près ça nen atiki biso na Chicago azongi Kinshasa pour continuer tourner abaninga msobarize ba mao ba tout autre ndana bango te so tika biso 3 mois ndeni ilunga après lala no pongi ngai na carrière ngana nango na boulot oyo le padre kotisi kati nanga na connaissance na musique oyo le padre atangisi nga boye nga pona tika na poto zana leluti eza mo passe po na omona lobi nanga po na usala boye batu ba usepela nango ba vocal nanga sala oyo so na omona tango na kozonzembo tango na koma donc eza passe pona kima na poto
Voilà, ils ont passé beaucoup de poto, donc il est déjà mais vers la fin il y a que j'étais na biso. Déjà j'ai salé là déjà boye que festival là déjà c'est 3-4 août avec l'artiste Ferrego là. Vous hésitez dire aux là parce que il y a bien qu'on a un festival là. Na stade déjà pour kaka pour na ferry, ça pour na motonio so azana posa azana festival là. Vous hésitez tous à la penza. Parce que et ça la penza bien je vois le message les autres côté penza et bien Jonathan dans autres là message dédicace yako dédicacé tout j'ai oublié à Gloire et Manabo mon ami que j'aime beaucoup Gloire et Manabo na pesi mbote bisiko zali et puis na batuna sur les autres moni concert belé bétamine en poto hein il va misser peu belé tout monde fait régulier paix à bouger qui poto tout le monde aussi que l'artiste aussi qu'il fallait pas bouger qui à ça comment on va trouver concert tous les qui en Europe concert à part il y a fait régulier concert les qui en Europe pour ça mon c'est bon concert na Nathalie na Europe concert Nathalie na Europe à part Jet Set. Concert Nathalie, on a ma plein. Moi, il y a Lyon et à Bordeaux. Concert, on est les bien. Comme là, le boy, j'aime beaucoup. Eh bien, on a Mouyanda Mouyandos. Concert, tu vas être satisfait. Tu vas tourner dans le temps. Tu vas bien. Donc, n'importe où tu as bête musique. Que bah toi c'est Peli, c'est les padres. Ayembi pina bien, ayembi pina sentir que voix pina que ayembi pina boy bah toi zo ma concert, bah tu quand tu plais. En plus, les padres habituent concert net tu vas tu nous sauter. Pas habituent double. Double à Jida Sarina. Premier jour samedi plein, deuxième plein. Les a différents. Dans ma concert tout le monde me soussoine. Oui, les pas dans le paiement. On est combien d'ailleurs dans le paiement il y a Koyemba. À Koyemba 3 chansons, 5 chansons et landana katana raté. Ce que yo difficulté ça na bande on a besoin de bayemba na bango trop boye bango bayemba na bango mais pas bon ça va concert en plein air ba ya kana voix. Et koya na esthétique. Et koya na grimace. Et koyemba muke otiki. Mais na ndenga bien. Parce que la effort ce qui organiser concert dans la salle, faut travailler. Ah oui. Travailler voir, travailler souffler. Bon, mon dit bon oyo yembia. Oko izala yembi nzambo moko bo na album no mo bo songolo. Parce que comme eloko na concert ye, o moni ke octave ya nzembo na. E komi profo bi misango. Fo bi misango na live, bat ba mona ngo live, fo bi misango. O moni ke ne place makambo e koma kama kasi e. Ah oui. O moni ke mutakumo kemba na kingo awo so yemba te. Pour les padres, préparer un concert, il y a Mikilo, tu vas à Londres. Big Manager, je peux me dire que je salue en passant aux Anayawa. Au monde, tu vas par-ci par-là, États-Unis, voilà, merci à Rosala Nini de lobby. J'espère que va tourner sur les autres, va tourner Amérique et Zoya, va tourner. On a pu battre la date, c'est que peut-être calmer le web, papa avait pas remis ça, date aux Américains, il y a vidéo, mon papa va ça là qui. Pour bouger un peu les réseaux sociaux, il y a Kata, Tibakole là. Le coup, c'est le mot polémique, je vais me faire va perver, va critiquer. Et tant que yo, moi, il y a musicien, va perver. Comme on a écrit, moi, que soit disant que l'artiste fallait nous talobaka Kata. Katane. Kata Bango. Mais tout le monde fait la vidéo, moi, que Kata, Tibakole. Kata, faut. Le ketchup, on est toi, Raboye. Bah, tu faut. Bah, tu faut pas pour réfléchir le coup là-bas tout. Il faut pas réfléchir à le coup là-bas tout. Biso to utima balibanda to kolim to kolusima kambo. Kata na nozamo ya lingala. Kata suki. Kata boye. So presa lobi kata do mutaliboso sa makambo kata fo. Botala makambo ko boko discuter to discuter ne makambo musique. Uto le kechundo bo okoloba. Longoa ngapena sabi alongoa. Ezaka ba moi lingala kama kama mabete ko se focaliser ndeke musique nena beti ko lega moninga kate lobini kate za musique te c'est moi zo le kate zo finga papier kasi bango bazaka bongoti wana siko education on éducation so le pas dans le kata ayibi china le kata
bota mususu na lobaki kata abi petit na lobaki kata oso mta lobaki kata ndeselni donc on a discussion mo terre à terre otokolo bela kuto awati voilà terre à terre est-ce que déjà il a déjà fait aussi que alinga pe na orchestre pour mener danseuse na orchestre déjà et comme là kolinga na orchestre tipo tango na kotaki mibeko ya orchestre o nga na kanga eza yango a wande bokoti boye a tolingana kabiso na biso te ba danseuse bazaka kola ba ser na bino do bozo bango ka lokolo bozo ka ba ser na bino bwanga ngona banda ko ngamo kolingana kelinga libanda so ba danseuse bango bokoya na mibali na bango baya na mibali na bango mais kolingana boye c'est pratiquement interdit bolongolela ngo mabuma bon le ketchuma comme ça zoloba mabuma za mabuma il était chef hein? Ah oui chef ayebaki mibeko wana déjà ayebaki mibeko wana ke na orchestre tolingaka ba danseuse mais yesko asenta abotisa danseuse supposé que le padre aza chef na biso muto contrôlaka biso le mouvement ya le padre parce que yo tango le padre aboyi ke muto akobima na danseuse te yo siko tango ozanga danseuse wana mbeto bosolaka ne ye alopekisa bino tolingana po bokoloba yo na mpeti wana tango wana mbeto fu bosolola so mabuma yo so dis amki bato ko ba mabuma wala ko bato mo hypocrite ko sango moko boyo ko moneka boye lo ko mwana malamu assassin so bimaka ba danseuse mais ye abot azemisi abotisi mwana bato tu vois donc mabuma assassin azalaki obligé ye alongoa pourquoi il est assassin mais un chef d'orchestre qui n'a pas obéi à son patron allez c'est un assassin yebi ke presa aboyaka koya ret mission koya retard na repte mission faut spectacle era rep mission ko bimana danseuse te mais yo chef d'orchestre ona makambo na oza nango me osalela ka yango na cash yo mona batu ba yuma bondo mona presa yuma obi we mona presa olandelo te obi presa ko sala akipakana makambo yango te me batu ba mona kabino isa saba yebi ba sasa ba mona kabino e ba preve yaka na ba photo c'est ça tie kubotana mwana batu aye kuluka musala o PCZemi o boti naye kuna orchestre batu est-ce que bakondi mo fanda wana nga betela kina presse maboko nda longola kiye alongola na guitare petit nanga longola guitare pesa ye longola guitare longola ozo bimisa ilongi ya meme nzoko za lion na kati kende nga ivma na sepela nango c'est bien le président qui fait longola mabuma nga mabuma baza ba hypocrite ngoli batu baza mouvement bakosala batu makambo ngai moi ngai nyokola ope nga konyokola ngati ngai aye mouvement sima na ngai mais tellement bapesaki ki chef bamona ke neta ya gentil neti ke ye lege ya Yesu ya kosaka te nga kosela ngai makambo moko boye nga pesa nga un mois en suspension usala ni ye na Vasco mabiala bakosela nga makambo nga na finga makambo moko boye ba intime presa yokanga te presa vandisanga na sala 2 mois na palais mabuma wana etala makambo ya sali ye asente abotisi so lelo avandi tala siko tanga jake paf le padre mais tala siko mono babisi musala nayo tala sante ozana ngwana tala sante okomi nango nyoso wana pona lokoso kaka siko mwana batu akumo kemba mwana kotoyo ozana musala te raisonner kinini raisonner ba après yuma le padre yuma ko yeba te o mono ba pete ba danser stamba yaka muto sala bango za presse mwana mwasi akishaso eso mimie 5-6 voyages en Afrique azonga ko mwana bona ki azaki salité mais akoma moi propre oui akoma moi laver ayibi pe moi parfum bien presse lo ba boke linga libanda oyo baza ba ser na bino so yo tango ke linga e c'est le boy nan presse boy le padre le mwana ke yuma cho beta guitare ona tala ke ta we yuma mo bona lia ka petio kata ka petio yuma parce que le padre peut faire mboka boy tima moye bana abotisa na mwana oui ben après toko yeba ngona ba photo batu mukilo yo kosa likambu na se amai lobi na ngoyo yebana yo c'est plan de faire longola angafuna c'est plan posa c'est faux chef aza faux chef a obéir na patron te mabuma ba pese nzembo na dinasio yo ateka nzembo va dire donc un chef responsable mais un chef responsable a ko bimana danseuse
asente danseuse abotisa danseuse te. Mais le peu de mon nani Vasco mo le peu mabe à faire rétro na TV. Bon mo kilango ka boye te le que tu Vasco il t'a beaucoup aidé aussi Vasco m'a bien. m'a aidé où Vasco d'abord azana mto Jojo asa Vasco ngaba pekisa makambo ko bela makambo na ye mais c'est un aventurier na mona nanga batu mais Vasco c'est un aventurier Vasco aza parmi donc aza na sang ya ki comédie tala alobana na émission ke ilunga wana aza mwana 70 non 70 on a comme to bien 30 tala na mnena boye aza mwana 70 tala mwana 70 vous au général la na faire vous âge moko na sa mkolo affaire nde alobaki ngaza mkolo affaire tala na en plus alobi ngaza âge mona wazeko non na donner na bona 54 si tu veux 34 tozo ka moi non leke chu âge nanga yango wana na parce que ayi baki parce que vous avez simba non ba parce que baza bato wa théâtre parce que ako aza tindika chakal ayebi ko créer ka babes aza mtu onda musique Vasco ayebi makambo wa lobi wana makambo so ti aloba maka kuzona zaka lukuta do Vasco za ndenge na ye na ba unda loba wana mama nanga benga ngai balobi ke yoza mwana ngabe ya mama babi nga mwa 70 ku felite nazamo ya ku felite nyoso ye ko yana minito na ndimango ata balobi na 100 ans amata balobi na 70 ans na ndimi ye bisi bango uzana boy ngabite yo makambo itali yote ngasina coach na mondo moko boye o so bio olandela mama so olandela o piquer attention makambo balandela katika balo bakake nana 70 ans nde balo parce que bingana do simba passeport na bango za mona 70 za mkola lukuta âge mona waze quoi lukuta fina makasi pinda lukuta bacha mwamba donc c'est une aventure do mavanga 3 fois Nzambe Serge Kala na Paris et Nick Josué Kakudi donc on a lukuta baki aussi ça fait alors tikina faire tina suka akina faire na suka tiwa pitala na mtu wa Vasco libumune boy okena suka patron millionnaire bongo donc on va kasima ka balo banga TV le padre landa kango ah oui atala teko to le padre tala kango te donc bozo tana bino ya pamba en plus makambo balo banga TV bo pesa ba golo na ba golo asimitema o kende place moko bo studio ba bejo marto na mutu faut être vigilant makambo balo banga TV en plus yeso lobby ata lobby parce que c'est azane pêcheur comme tout d'autres pêcheurs donc net biso ba mission auto vanda na ye dans na makambo to biga c'est un aventurier amizaka asala ba batu baseka sanza makila lukuta mise en scène lukuta Vasco so uyibi Vasco le kecho yebi uzamona kino ba Vasco no yebi bango ngakutsona uti mboka na yebi ye bongo yo mto oyebi Vasco na bien oyebi na ça y est pour comprendre que ilunga za na 34 ans na 70 te ngaza mwa 70 na zape mwana waze kwa te na zape makambo na bolo bakubola na ekuti mais soit yo eta bio âge mwana waze no ekuswanga te pour na comprendre na monde musique ngana minute ngai izana batu solo baka ilungona paka mukolo mena sekaka pona ibi keza bongo te amplis na ko banga pe yango te po zande nzamba salanga ah oui nzamba salanga mukuse minyo oh mignon oui na mignon ota force nga bien te ota no kamia ota yo fonda talanga bien na mignon ya pe ba lulo be mo se mignon na sana basi ya ba mama mikolo minene milali ele gechu donc mignon garçon short ba benga garçon short mignon short c'est ba c'est moi ya sans complexe mais makamno so kitoko ndako bien tuku pe kendaka poto betaka musique pas le padre amona ka chicon na complexe est-ce que ngaza na mboko yo utamukuse makasa kanga osona utamikuse mukuse na kunki boy ngana boy donc na les na vivaka net mutu tunda vivaka donc en plus na legela utamilai ngana atumilai msuba ba makolo ngana makolo te ngana pale ngana kenda ba poto azana ko kesa moi venir donc beaucoup ça n'a pas de salanga sous bien donc na tranquille mais faut boyer ba âge ba loba wana za âge nanga te mama nanga silika nango là je vois honorable Jean-Jacques Moutouale je te salue Jean-Jacques Moutouale lui c'est mon vieux Jean-Jacques Moutouale na pêché au mot de nangai et sans oublier à Paulin Wanga ya Paulin Wanga ya balé kaza na problème te hein vraiment social ya Paulin Wanga Pourtant, tu es là, concert Ferrego, la ville que tu as apprécié beaucoup. Il y a Paulin Wanga.
sans oublier honorable Jean-Jacques Moutouale. Tout comme déjà fait à la fin, il y a émission Nabiso. Moi, message, je vous allez bien pour que ça va Gaulois. N'a pas expliqué, programme sur les années. J'espère que ça mène, on va plus Gaulois, on va plus jet set mobile. T'as la caméra absolument dans les lunettes, t'as la caméra Nabiso, Oyo, Yebisa Biso, Bando, Bandi carrière, si les locaux comme Ilunga. Ils ont un motoni, un motoni, Oya Choka, on a vu ma casse, Oya Pesa, au passé. Musicien, moto, boyo, oh le bois, comme on motoni, à Choka Ilunga, t'as la caméra. On doit Choka Ilunga. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Choc moko boy. Azanamte. Ngana ba choka ngati. Ngana ba choka ngati makamna sola. Erosa de la yebi. Claudie Lilepo international, joueur na biso moko boy donc. Claudie Lilepo international. Mama Odette Chibambe femme d'affaires. Et que chunga mutu na donc nazala pe na kanda ya mutu teki mutu mwa choka ngai nazala na kanda na te. Bato bafinga ngaka yo mukuse donc nga mukuse déjà est référence nanga. Ah oui. Donc peut-être somme tout monde avec so finga yo ilunga yo mukuse ndeke ndeke shoke nga na shoka nga ngate na bongo donc na de mukuse ye amulaye ye azamu nene ye azamu ke donc yana ngelo kote mutuna na shoka nga zati. Voilà, bah programme est New York. Bah programme to betaki déjà le 13 le 14 Rotana Charles Club school to beng sa ba Gauloise. Les amoureux de la bonne musique. Les amoureux de la bonne musique. Les 3, dans les 4, tous en abîmons na Tata Raphaël, double Tata Raphaël. Bon, quand on est les padres, on va pouler naïe, on va passer ma cambo. En plus, c'est un festival première édition. C'est la première fois, il y a comme on leader à Moka, artiste à Moka, a organisé festival, Festigola. Festigola. Boya, Bokomona ma. Et ça, quand ils sont tombés, il y a orchestre belé, il y a Libanda. Bagobeta étranger bagobeta donc c'est un festival pour nous donc tout bazali PDG Gidal Mangi bakozala ya Blaise Elinga donc eza événement moi munene eza festival moi munene nde ba bandeko na biso ba Magic System nde ba organiser ka fait moi eza ba sorto na nebi ke ba musique ya Yuda bakozala wana musique ba pende ozawana donc eza ba festival eza pour na faire mo ko tena orchestre eza pour tout orchestre tango ngo yango yo bandeko na biso oke komisa ba kombo kuna orchestre netu ba robi munjibu boko komisa ba kombo kuna orchestre ze bele boke komisa kombo festival na bino ngo wana ya vient na bino faire gola asali festival. Merci, là je vois Babi agence et sous na potoana Gaëline service et ça transfert yambongo envoyer et recevez vos l'argent cours et autres des babina français wana colis et autres marambebele Gaëline service boya vraiment et ça wana et ça na France ils allaient na 50 séries de poissonnières 1000 combien wana na Paris. Vous avez pensa numéro na bango eza déjà wana bo benga pensa service qui toko pensa vous avez décidé plus 33 75 88 48 181 Bobenga Gaëline service botina bilo na bino partout eza na kati ya France location pe ya mituka ya mambebele eza wana. Merci à toi Ilunga. Ouais, merci le Ketchou. Merci. Tu vois, il n'y aura pas trop de polémique, il y aura vraiment bien à CPL Kozoyo. Message pe na ba tout balingi au moins émission na ndenge ni. Non, mais na CPL d'abord na accueil. Ah oui. Faut émission faut bozala. Ya mona ka soki journaliste local le Ketchou a bengi n'hésitera pas na kimaka na téléphone te pona yebi de quoi il est capable. Ah oui. Donc c'est un peu ça ngai na komota la bato na ko sona bango ba émission. Ah oui. Donc na CPL na émission accueil d'abord c'était chaleureux. Na CPL makasi na pesi mbote kana ba oya ngai Odette maman na ngai Odette Chibambe femme d'affaires. Claudie Lilepo Claver Mangoya Tedis Chris Ramsès de Djobour Maxime Kouteka et Nick Josué Kakuji PDG Gidal Mangi ya Blaise Elinga DJ Chombo Petit Jésus kanda yanzala etinisha sera bomanzoko aganisa ki akolyango ye moko bato baye likelemba bosalaki futa nyongo Adrien liaki ubiala ya
Oza fongola, oyo fongola ka putimai. Zambe koyoka, mabondeli nanga bebeo. On a technique ya bafuta ko technique. Bimbela nanu nani Emani Mayemba na vocal moi ça bien. Emani Mayemba. Posaya komona yo papa. Baye bisinga yo sololaka très kitoko. Auto service. Baye bisinga yo yebi kosolola. Oza gentil auto service. Emani Mayemba. Papa malamu. Asololaka kitoko. Komona ye boye komona lokola moto abimina sanza. Emani Mayemba auto service. Voilà, merci, merci. Voilà moi un peu gaga. Pour ça bien. On en a hein. Na bien coaché par les padres. Voilà, merci à nos abonnés. J'espère que non, merci vraiment. Ma fanatique na biso net écoute na les 3, les 4 na Festigola. Festigola, ça ils sont bien. Déjà date zombie m'appelle calamité pour n'a pas pervé tourner les sous-saisons sur Somme et ça va très bien et tout le monde mbalasima bisous DG Blaise Mpolo secrétaire na biso DG Blaise Mpolo sans oublier à mon vieux Guilhem Avakala vient na biso pezawa Orsini je te salue aussi Orsini Lumene Orsini ouais bah visa ponda Jerezamba donc on est ensemble merci les Ketchubai merci Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.